mosala ezaka janite eza principe na ngai na ba mi tout ça na bango eza na mi moko te nga pona sina nazwi na yebi que aza copine ya camarade nanga tozaka na ye a commencer par Al Pacino bana tozali na badaliti batle ko tuba na misu nanga dans mon na ça commence je vais avoir peur que Al Pacino d'ailleurs que je n'ai que donc comme ko tala boy je commence à avoir peur nabi moi je qu'est-ce qu'il m'en a évité quoi oyo kaya po boti nga ba j'aime la famille s'il vous plaît si on prend un sujet na yo tant on a bimila moi si à Janité il a qu'ici que la brine est que moi si à Jani na ko bota de monate oyo ka donc les informations moko fondées na niveau ya mensonge ya méchanceté moko boye ok eza deuxième chaos na zoki deuxième chaos premier chaos eza kini eza kiliwa ya Jani oyo ka d'accord ibeta kinga otela nga ba j'aime on a sona bango to habiter e moko benga mutawa benga yo o sona mutu moyo bate kozolela kolela eza matengala mutu activité na muteke no faut les kaka la mission tout ça olobaka voilà na cadre art oui il faut faire la part des choses et tant que artiste na cause à moi bavard na art bavard na émission na ba circonstance ya perdre mutu kwa ndeko na ngai onga yibi ko banda papa na eti na soka ko na mama na eti na soka banda ko ne nyoso po bato batala ba image ya cimetière na ba ne tout ngai ba ne tout même ne ba bato sur la tête dernièrement ote ko benga pour informer nga message moko na bisa na famille pour na moi mso moko ya liboso ya mwasi bato ba ça non na bien on a télé boyo ka ya apoyer wana dans famille pays bien déjà oyo donc bref la belle était aux amoisi à poter bozo yoke la brine atikala kozala mwasi ya pote mais façon internet elinga oboma la brine façon internet elinga oboma la brine lokwa lika musu bande ko to yoka ya po na tili bino ya po to yoka très bien après nga na ozonga na analyse nanga to yoka penza ya po ba propos nyonso o ya po alobi par rapport ya biloba loba ya batu batu bowela koloba boyebi teke ya po azaki na makambo ya bande kosala ya po bande ozela azaki kozela mamuna musala pour kaya mais bolobi lobi or na matanga jani ya po azalaki bolibo babo crucifié bo bakene kulusu pona mamba ya Jani Fay boyebi te apona Jani Fay bazalaka ndenge nini na oza mulaite lelo na émission nanga lelo za samedi na poso ozala vraiment mulaite mais toyoka susu ya po firenze toyoka très bien toyoka baba propos ne toyoka abimi après kokunda ya Jani Fay nde tomoni ya po abimi ya lobaki osala émission te tant que ya Jani Fay azana na sa mabele osala émission te alobaki osala émission tant que ya Jani Fay no bakundi ete pardon tant que ya Jani Fay no bakundi ete osala émission te mais osala émission soki bakundi ya Fay pona ye moko aboya kikutu me batu bayebisi il faut loba po bimisa o azaki kati nango po batu basakaneli trop batu bafingi trop batu balobi trop pona ye mais agardaki silence ne malgré bakofinga abanda ozela bakunda muninga après a dévoiler o azaki nango ndeko na so zamba liboso continue esi botelo activité langa j'aime bien s'il vous plaît telanga j'aime vimba telanga vraiment j'aime vimba au s'abonner au commenter au liker au partager tango partager na WhatsApp partager na Facebook partager na Messenger partager tindela baninga na message et ça malamu mingi tia na ba statut et ça la malamu mingi to continuer kolanda yapo to landa abindi kona ozapi babina palabi la brune tina libanda tango ya Jani Fay abengaki apofirenge wana yo ozaki wa na mboka na ngai singa za Liège bato bakina za Liège nga za France d'accord abi la brune tina libanda bolanda explication ya Fay ya apofirenge de temps ya Fay abengaki ye po bobike baloba na te bolanda pour expliquer ngai bon nazoya abi yaso ngabi nazoya wana ba erni abengaki ngai zaki ba 20h on est moi été à 20h il a été à 20h déjà moi ils aliment elle est qui déjà nakenda kuna
ok ti na comme la vie est en France, est en parité. Et ça Paris, il faut sortir qui na France il faut 1h30 encore après sur une voiture. Dans une deux niveaux nanga. OK? Oui. Donc na bango ti na comme la ville. Na OK na ba reparler ba to détail parce que c'est important au sali na lo ba on pour comprendre pour lingi ba surtout sunga kan de côté. Na zo ande. Bandeko so bolandi parti oyo afa ya lobi abi ke akoépargne badetail mosusu mpo bato baoloba ke ye asunga ya bolandi parti oyo mpenza oyo apo alobi pardon kombo ya fa ekotinga na monoko so bolandi parti oyo o apo Firenze alobi ke bato baoloba ye asunga ya fai te tandis ke asunga ye makasi me akoki koya na badetail na TV te po eza bato tooloba ke ya fai bacomédien baabandonaki bacomédien te bacomédien basungaki me badetail mosusu bakoya nango na TV te eya ndemo nde boyoki papa apo alobi akoya na badetail mosusu na TV te me soki esengaki kosunga basungaki ndeko na bango basungaki ndeko na bango la brine abwakaki ya fai libanda muta liboso oyo fai abengaki ezalaki apo Firenze apo alongwa banda Liège tina France po aluka oyo ozwa ndeko na ye to continue kolanda ye tielanga j'aime evimba na video s'il vous plaît tolanda donc voilà la noisy de sec nga walo kende kuna ba noisy donc la noisy to zona ni la brine azali generally on va foutre chambre na bango na salon na bato msusu wana je suis parti là-bas mais kuna na koma kité parce qu'on n'a pas tout le temps aussi à voir na ba vis na poto tout ça clair ouais on comprend voilà et na komi na desa psekinga na obega zo ya mes téléphone il est cassé OK na bengi on va ba nini voilà ba minuit déjà ba minuit d'accord otelanga ba jeune qu'est-ce qu'on va faire ici tako uti musika uye mais mon téléphone les ont les caté donc déjà moi qui image na internet image na site totala image na biso nyonso image wana o alobeli na site totala ngo biso nyonso eza image o ya Jennifer ya bwakaki na internet o la brine abwakaki libanda tomona ba image moko circulant na internet boye Jennifer ya bwakaki tomona ba image wana nde la brine abwakaki ya Jennifer libanda ba image ane circulaki vraiment na internet tomona kiango tomona ba image wana biso nyonso oye panda na ye bato so bo se retrouver na likambo ngo serimo boye ba image ebimaka ya Jennifer babwakaki kana immeuble wana vandaki kana immeuble na bango wana la brine abwakela biloko nyonso libanda yango wana lisolo oyo ya po obetela bino muta liboso oyo ya Jennifer ya bengaka ezaka ya po Firenze me tobaki ekulusu tolobi tofingi ya pwangani bolobi kongola lingaka so muta kufi lelo amona mutu nyonso mbama po amona ke bato nyonso balinge mutu wana kongola linga bongo soka mutu akufi lelo ifa mona bato nyonso baya po amona ke mutu oyo alinga mutu dosa moni bato ndambu baye aondi matin ifa mona bato nyonso mbama po ayeba ke balingaki or eza bongo te to continue koyoka tielanga j'aime vimba e osa malamu mingi toyoka ya nani ya po Firenze toyoka etina suka na otaya po toyoka etina suka pona ko prouver innocence na ye aza innocent na makambo oyo aza innocent wa botana la brine oh boye aza innocent bien sûr ndeko na ndeko bako beba na to mona ngo ba obobota mi tata mo mama moko mais bobeba ni air moto mona ngo ndeko na ndeko bako beba na alors ba bato so ba beba na ki ba bongisi c'est tout ba bato bako beba na ba beba ni ba bongisi ezalaka nango toyoka ça va dans qu'est-ce qu'on va faire la permiti vous êtes dans ngai habité c'est là non ne veut dans ngai jusqu'à une week na pesi mot amata mur ah bon nzamba otala ngai ke ba parana sama be amata mur nzamba ezotala ngai amata kuti mundere moko bika ete afungoli fenêtre na ordinateur na yo naviguer atie boy atie kaka boy à comprendre qu'il a mutu bazaka wana c'est qu'il y a depuis qu'après ça so bibi moi de bakitangami il a fini qu'on a fungoli tanga fungoli on a tant bala la noisy de sec nga walo kende kuna ba noisy donc la noisy to zona ni la brine azali generally on a ba futi ya chambre na bango na salon na bato msusu wana je suis parti là-bas
toyoke bozela to continuer partie oyo Vous comprenez? bozela to continuer partie oyo to lande atie kaka boy a comprendre qu'il a mususu mutu bazaka wana c'est qu'il y a depuis la porte ça bibi moi moi de bakitangami il a fini qu'on a fungoli tanga fungoli atie sandale basket atie basket atie basket aye a fini sous la porte a mis sur entrée sur votre côté de ton côté na immeuble wana premier niveau Dieu me voit deux stock bo kendika la basket bo tala botali na kweti ko mutu te botali to yeko kuta eli kolo mon frère lembi toki ntango bayekokuta ya fai to babwakaki ye transpire afungoli chemise bute ya mai esili so banere aya tendu jibasi na kole jour là ya po aleli aloba olela me bofinga ye so moni oui bato bakokondane bato bakoakise bato nobe bake nzambe aza juste nzambe aza juste ko puisque na apena bato abia po loba ata mwa moke me naza na sete nanga te ya po meme loba ata moke meme 2-3 émissions d'interview sala otikila bato bayebake nzambe ayebi makambo ozoloba oui c'est ça abenanga omoni porte oyo sorry courage papa petit wana babengani nga mpona ye ayaka nde awa ah bon Dieu me voit baza immeuble moko papa immeuble moko bandako moto abimaka awa moto abimaka awa oyo naoloba soki naokosa labri na ota ya télévision parti oyo ya po alobi eza mobali ya la brine ao explike tangu Jennifer azo explike ye ke muto babenganeli nga abimelaka awa yaka awa mobala la brine o balobi ke bavandaka kote moko na la brine mobala la brine babotani mwana wana o babi bavandaka kote moko nde grâce a mobali wana nde babenganaka ya po na ndako yango boolanda explication nde babenganaka ya fai na ndako explication oyo yango boolanda ya po azoloba na biso yango oyo babengana ya fai na ndako grâce a mobali wana nde boolanda ndenge apostole azo explique ntango yayaki kozwa ya Jennifer ipuka akena ye akende kuna pa na ye puka akelukele chambre avanda to continue zoloba na yo ota ya télévision nzambe aza likolo naotia nzambe aosa blague te Dieu aza juste on navigue atie boye boyoke nzambe a juste bandeko nanga toyoka 4e partie abenanga omoni porte oyo na courage parce que omoni porte oyo petit wana o babengani nga mpona ye ayaka nde awa ah bon Dieu me voit baza immeuble moko papa immeuble moko bandako moto abimaka awa moto abimaka awa oyo naoloba soki naokosa labri na ota ya télévision oyo nazoloba na yo labri na ota ya télévision nzambe aza likolo naotia nzambe naosa blague te Dieu aza juste nzambe aza juste papa faites attention avec les sons innocents abi oui petit yango azaka awa yaka nde kota bandeko na ye nzoka yanga na bimaka makambo ekaka na nsima yango sukasuka nango na ye talatala kotina kotia donc amaki yokuti jani libanda le monsieur en question azana na kati ya ndako ya jani azalaki nayebi te mpo jana kuta biloko libanda d'accord il avait tout trouvé dehors bilamba na ye biloko ndenge omonaka afilma wana depuis ndenge afilmaka wana azwaki so na kati te ndenge ezalaki bloqué nga befilma so wana labri nabeti porte nga nasone kutu mba moko ye kuna bandi kofinga okota awa te okozonga awa te kende bima kende ali na ngai suyo na ndako na nga te nayebisi labili se yapo labili oyo jani te yapo aoki mpe voi na ngai parceke ayebi ngai ya na ye abi yaya akota awa te labi na abi abeti nga soki eloko moko balingi aboma ngai na bana abe soki ngabi te nga azali
na pe na baleki mbale je ne crois pas qu'il y a aux makasi il y a au salisa c'est comme surtout fungola on a le bas mot par mot sinon on conseille ma comme place à Zaibi et puis beaucoup de gens d'accord yo on a été na na koya mais dommage il y a une situation par respect ya na yo fungola ndako longola mobali na yo malba na bise longola papa na yo tala ya jani o echecheri ya Ethiopie ala la libanda za na position za bien te ba kongole baze belé awa boyo ke on se kai et puis auti kobela abi ya ozonga ati apoyi ko fungola ngana lo ba sur la caméra to ba to ndile basala ki we bosala ki te aboya kofungolela mobali na airport il faut apesa ngai biloko na ngeza biti biloko ekoya ata butu ko yozwa meme tokotinda tan mutomoko beta ndekono bena na ya ozwa place tokende mais longwana awa parce que tongo etawata ba 2 heures du matin parce que moi tapo to waaw to ba 2 heures du matin qui soit vrai fabriquer théo ezaki to mutawo créer les soins tete et puis na beta ngona mti mbali bosona lo bango parce que yemo ko mutesika ki bato importance wana oyo ndekone azaki na wepa na ye o lo to reconnaître bango ngote o ngani na kobiso ko nemi susu ya mowe mawe eto bibi siko libanda la belle a mis la fenêtre kabandi ko baba phrase ya mama moni yo ozonga te yitala bo abadi ko finga jani ba phrase monsieur belé na épargne tout ça sert à rien abandi ko ba bêtise tena bina yo ce que lobi bo je dis par là qui muta chaka dans la pochette ce qui peut fingier il peut fingier et peut lobi bon ba jour moko boye bika ba obi mingi za bi mara mnoka bato ngabi tikato kende abi na ozonga wana kozwa chosi na ba chosi na ngala ordinateur bizela akota azu sapato akomoko bamba ona se ba sapato bali azu ordinateur ya jana boaki na se pazana pazani ayo tala ngona na tinga ngona kango la brine baleki bazui biloko ezaki important ordinateur boki on dirait c'est pas ça rien toko motuka mamoko ndeko alali pongi oh je te jure. J'ai dit, le mec était fatigué de rester là. tolandi ya via ya po bolandi ya po façon o ya po kenda kozwa ya Jani Fai ton la brina benga na kai soki ya po na Jani Fai babanda koloba na te po na likambu ya la brine so babanda koloba na te po ya po abande ko bimana la brine ndenge nini ya po kende kozwa Jani Fai ton la brina benga na kai soki ezake ya po Firenze na la brine babota mwana alors ndenge nini ya po atiaki makolo na ekuna po ke kozwa ya Fai ndenge nini ya po o aboti na la brine atoke porte po la brine afongola la brine aboya kofongola botika ko inventer makambo to féliciter ya po ndeti nga na féliciter ya po makasi na féliciter ye po silence na ye ebanda kotinda batu baya kaka koloba batu baya kaka kofinga batu baya kaka koloba na silence na ye silence na ye batu balobaki mingi silence na ye batu baprofitaki nango silence na ye batu bafingi ye trop kapo akanga ye munoko kapo aboyaki koloba kapo alobaki aoloba te kapo agardaki silence batu bafingaki ye alors ndenga lobi boye to sepeli quand même bato bobanda oluka boye ba vérité boye koye ba vérité ya po Firenze alobi ebele o nga na tieli bino peut-être zaka amukie mais ya po alobi ebele a expliquer belé a expliquer comment bande koya nanu te abande ko protéger no musala na ye ya Jani akufi lelo akeya ozonga soutien bolingaki ya po ya ovanda matanga aya ovanda lelo lobi ti libela na libela ebo musala na ye ka ndenge okende na Congo esengelaki nini abongisa na place ya musala na ye musala na liboso musala nanu liboso esengelaki abongisa na musala na ye avant voyager
mais bato boyebaki yango te. Comme Congolais alingaka ko juger bato, Congolais alingi ko juger, jugement na yebi te. Soki Congolais lo nye esalaka Congolais pona ko juger bato. Mutu na muta lobi likambo na ndenge na ye, mutu na muta imagine likambo na ndenge na ye. Mais tokumisi Nzambe po asungi quand même likambo yango tomoni ndenge ezalaki, tomoni toye koyeba nana azalaki na faute nana azalaki na faute te. Botika ya po kimia na asili de tokundaki ya fai makambo esila. Ya fai akundami na honneur na ye, ya fai akundami na kimia, ya fai akundami na ba honneur na ye. Alors totika landela makambo pona ya po Firenze. Félicitations na ya po, merci beaucoup. Tolandi vraiment interview na yo, oza mayele, oza sage, oza pe na mutema. So taki ba comédien musu oto yebi oto kotanga kutata kombo te. Na affaire oyo, merci ba bimaki na TV kala. Na affaire oyo ba lobi ba fingi. So taki ba comédien mususu, merci ba bimé na TV. Mais to féliciter penza ya po Firenze po na silence na ye. To féliciter makasi. Silence na ye lobi ebele. To féliciter makasi po na silence na ye. Nzambe azwa lokumu. Bande onanga so eza mbala liboso koti na Irsil Botelo TV. Ana lobarnanga toujours, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donc ces mbala no penzi ya liboso au koti na chaîne na biso. Au s'abonner, au partager ba image na biso, Nzambe aropambola yo. Tielanga ba j'aime bien, tielanga ba j'aime vimba, partagez lenga vidéo na Facebook, partagez lenga lien na WhatsApp, tielanga lien na stati, Nzambe akopambola yo. En tout cas, ngana bino tokutani à la prochaine occasion, soki Yesu a zongite. Na bandeli lisusu, bravo et félicitations na papa na biso apo Firenze. Donc ya Janifa imolimo na ye epema na kimia. Molimo na ye vraiment epema na kimia. Ba comédien bo batela bana ya fai ezate ke bo lexara bango na TV. En tout cas bo batela bango na ndenge moko ya bien. Bo batela bango na ndenge moko vraiment ya bien. Bo batela bana wana bo négliger bango te. Baza bana o ndeko na bino comédien atiki. Ya fai atiki bana 10. Atiki bana 10. Alors, eza vraiment charge moko ya munene. Voilà, tokutana na bino à la prochaine occasion. Bisous, bye.